Don't worry about money when it comes to unanticipated outgoings, emergencies or household expenses. Ad Age Credit is the solution. We eat what you eat, dance what you dance. We live in your community. We speak your language. That's what makes us one of you. Tell Ad Age Credit what you need. We understand your problems, especially when it comes to cash issues. From time to time, we do need extra money for things we need. For example, a broken cooker, a fridge, a new sofa, or money for school uniform. Travel paying bills, fridge, cooker or washing machine not working, car not starting, need repairs. When the bank say no, we say yes. Apply now for up to £300 for the first time. We are more than a credit company. I am Mbappé. Allô? Bonox. Ah, crédit non ici. Crédit non ici. Ici, Kasiko, ici. Ma carte est son nom Bengan ici. Yes, ici. Oui, Bengangola. Bengangola. Banaka la wana ozomona nga na onyokwama kaka siko ozoyebisa nga Bengangola. Eza pe wapi? Lakisa nga. Tiens, lakisa. Pona kobenga Congo Kinshasa kol eza nango kaka 19 pi ya pamba bandeko na ngai. Pona kobenga Congo Brazza ezali 29 pi ya pamba. Pona kobenga Angola ezali 5 pi ya pamba. Balobi visitez 3 fois www.bengaangola.com. Family Victory Team. Célibataire Night Egoïne na Bruce Grove le 2 mai 2015 na Bruce Grove na Tottenham. Célibataire Night sakana na mango Magui Ramazani ya yo etikala jamais ko raté et raté Poussana Magui Ramazani afanda et so bango spécial guest Elvis Kemayo balobi kamikaze live music Coco Gabana akosakana bango na ndenge kutu tata ona abetaka mbunda akosa Magui Ramazani atie bango Poussana Magui afanda. Maître à cérémonie ezanani ngai ou bien ye droit d'entrée 20 livres et puis VIP 30 livres na ndenge mwa mokete boya ebele mikolo balobi Poussana Magui Ramazani afanda sakana bango Toujours Merci Loboko Wilby Roissy Bobo Koloké Jutun Joli Bakanja lui en veut, etc. Et finalement, quand il a rempli toutes les conditions, mais il est parti. Et puis Kabila va lui en vouloir pour les élections de 2016. Oyoye, Kabila sera candidat à quel titre? Vous tous, vous ne posez même pas de questions. Qui vous a dit que Kabila sera candidat en 2016? Kabila lui-même vous dit, je ne serai pas candidat en 2016. Un individu vient vous dire, non, Kabila m'en veut parce que je serai candidat contre lui en 2016. Alors vous marchez. Vous avez demandé à quelqu'un, vous avez dit que Kabila sera candidat contre Kamere en 2016. C'est ridicule. J'ai pitié de vous les journalistes, sincèrement. J'ai pitié de vous. Mais comment quelqu'un qui n'est pas candidat à Banga Boutouaza candidat? Mais on se moque de vous dans le monde entier. On se moque de vous dans les salons des intellectuels ici. Et vous vous étonnez qu'on ne vous prenne pas au sérieux. Kabila n'est pas candidat. Un type vous dit non, il a peur de moi parce qu'il serait candidat contre lui. Et vous marchez. Donc même lui vous méprise. Parce qu'il sait que Kabila a déjà dit qu'il ne sera pas candidat. Donc Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et puis, bien nous sommes na komona Jésus-Christ. Na pesi Nzambe merci na bola mwa sala kati na bomo na ngai. Merci vraiment na souffle de vie au Nzambe apesi ngai mosali na ye. Na pesi lisusu merci na ambassadrice na biso Maman Marie na musala kitoko azosala na kati na République démocratique du Congo awa na kati na Royaume-Uni. Wazali Maman présidente na biso ya communauté congolaise na Royaume-Uni. Maman ambassadrice Marie Mbote Esika Ozali na staff mobima na kati na ambassade vraiment Nzambe ayeba kopambola bino Nzambe abatela bino vraiment bozo sala musala kitoko na kati na Royaume-Uni Nzambe vraiment apambola bino na pesi sous merci na bakonzi nyonso tout ya
au bazosala mosala na gouvernement na Kinshasa banda na chef de l'état na biso le président Joseph Kabila Kabange na mama Olive na pesi bango mbote na pesi staff mobimba o nyonso na gouvernement ba mende ba boshab ba tenir surtout ba osala mosala kitoko na gouvernement na biso na Congo na pesi bango mbote na ba chauffeur taximen bato ya pusu bato nyonso ba osala bilanga na pesi bango pena mbote nzambe apambola bino ba maçon o bosala mosala ya construction bato nyonso tuna Kinshasa o bazo participer pour l'avancement ya mboka na biso Congo. Vraiment nzambe abattre la bino. Et puis sans oublier, je salue ma femme Nathalie Wema, que Dieu te bénisse na support bosa na libota mobimba na pesi merci vraiment na nzambe na bola muna alaxi bola muna na kati na vina ngai nzambe ayeba koza lokumu. Alors ndenge tolobi toza na émission na biso ya Peace and Love toujours na kati ya Welcome TV, TV RDC, TV ya bana mboka. Nazanga Mokote Nazana Miblo Oaza, ambassadeur de la paix. Alors Miblo, bonjour. Ah, bonjour Papa Langai. Merci. Okay. Moi, mon bateau bazolanda. En tout cas, Nzamba Pambola, DRC, Mobimba au Bazalia on a Londres, na Paris, partout, na PCP Bana Nanganyo Sowambote, na PCP Famille Nanga Wambote, pour na soutien, na courage, au Bazope Sangai. Donc merci. Qui m'est en abissonio sur na combo ya Nzamba Mona Nagate quoi. Amen, amen. Nazana quelques communiqués avant d'appeler sa message dans la exhortation au na bongsi na premier lelo. Quelques communiqués tozana ngo euti na ambassade na biso ya Congo na kati na Royaume-Uni eza communiqué moko eza vraiment important na biso ba congolais o tovani na kati na Royaume-Uni nazotanga ndenge communiqué elobi. Communiqué elobi boye. L'ambassade informe le public qu'elle procède à l'identification et au recensement de tous les ressortissants de la République démocratique du Congo vivant en Angleterre, en Écosse, en Irlande du Nord, en République d'Irlande, en Norvège, en Finlande, au pays de Galles, en Australie et en Nouvelle-Zélande, et cela pour des raisons objectives d'administration telles que, première des raisons, les facilités administratives et consulaires, deuxième des raisons, les recensements prévus dans le cadre des échéances prochaines. Troisième des raisons, l'enregistrement de la main-d'œuvre congolaise, etc., etc. Début de l'opération, opération Robanda, lundi le 20 avril 2015, heure de 9h30 à 17h. Lieu, ambassade de la République démocratique du Congo, cité 6 sur 45-49, Great Portland Street, London W1, W7, LD. Donc, communiquer aux Ezali na bandelango sikoyo pour na bonne compréhension na biso. Donc, mboka na biso République démocratique du Congo. Ezo senga na biso nyoso tout ba congolais au baza na diaspora, ba ba ko s'enregistrer. Donc, engolo baboy. Enregistrement ça la mapona nini. Première des lignes Ezali pour faciliter administrative et consulaire. Eza pona ko faciliter bateau bazana kati na congolais to yeba ke toza autant de congolais na kati na Royaume-Uni ya ezala oza congolais british ezala oza congolais ya d'origine congolais. Il faut que ndeko sa enregistrer pour na tolingi to yeba combien de congolais na kati na Royaume-Uni o bazali awa eza bien pour na tozo ke ne ba meeting musu tozo ke ne tozo fanda na ba étranger o baza supposé il fallait bazala ba congolais mais bazo zala ba congolais telemso fanda na un Angolais à Zalabino, bovanda na Congolais à Braza, bovanda na banani tozoye baba nombre te mais bato na bazo vanda bazo défendre les causes ya Congo mais ils sont pas des Congolais vrais Congolais. Alors et donc oh ils a bien pour na ba yeba Congolais toza combien en Angleterre awa. Et puis deuxième des points ezali les recensements prévus dans le cadre des échéances prochaines. Tozoye ba bien que na mboka na biso élection au Salama. Alors bamibe kozo sala ke biso pe toza na kati na diaspora to ba pe ko votaka parce que to senga ke non biso na kati na diaspora toza na moté chef de l'état zo sala ke na kati na diaspora ba to pe baza na mo soko ningo voter au PPRD voter soko voter ce qui camero voter donc toza na libre d'expression na diaspora awa ba congolais pe ba votaka. Et troisième ezali l'enregistrement de la main-d'œuvre congolaise. Donc cela veut dire étant que congolais na kati na Royaume-Uni oza congolais au vandi na kati na Royaume-Uni awa peut-être que oza la British oza na besoin que ne ko s'investir na Kinshasa ce que oza enregistré
na ambassade na biso bayebi ke congolais kingandi aza enregistré na ambassade na biso soko okena Kisasa pour investir peut-être to oyo kofuta ekozala ndenge moko te na mutu oyo avandi na kati na Kisasa ou bien étranger. Donc eza eloko moko eza très important bandeko na ngai toza na bana babotami awa bana na pe bakopi ko s'enregistrer na sima ya papa na bango okoza loza British mais né na Congo lokolo za né au Congo. Donc cela veut dire aux appels congolais ce qu'on y a moi quelques identités sur la sécurité congolais okoza na draft license na ezana nini ya Congo ok nango o la biso non na za British mais na botami na Congo o s'enregistrer eza pona bien na biso. Alors ce n'est pas le côté que bino tozo sala ka pona ni toza na besoin d'organisation, toza na besoin d'ordre. Ordre il faut bandana biso moko ba congolais. Toza awa toza ebele, toza ba nombre te. Chef ya communauté congolaise na kati na Angleterre eza maman ambassadrice. Oyo tsoko ke na kati na Congo au mona drapeau na etelemi na ambassade. Yende azali chef ya communauté congolaise ya Congo na kati na Angleterre. Mutu mususu te. Voilà, donc aza mutu akoyi ko intimider te pour akine aloba eloko moko boy oyo eza bongo te. Ya osala musala oyo mibeko uti na Congo ye azo sala yango. Donc na répété chef ya communauté congolaise na kati na Royaume-Uni eza maman ambassadrice na biso maman Marie. Ye naza chef ten na biso nyonso tout en Angleterre. Donc likambo ya Congo ye naza mieux placé ya kotuna. Donc voilà pourquoi bazo senga enregistrement. Il faut que kene ko s'enregistrer kuna. Tolobi eza malamu bandeko bazo kende Kisasa peut-être aux British. Et comme à un moment banotuna, il faut l'enregistrer avant que nous avisons na yo. Il faut l'enregistrer. Bien mais ça bien pour na yo, ça bien pour na nga, ça bien pour na ba na biso, ça bien pour na venir. Makelele les amalamu te to lembi makelele. Eza bien pour na ba groupe ya bato to yeba ke bato bazo bundela mboka na biso baza ba congolais ou pas. Parce que na yebisa bino ke nazalaki na meeting na bato oyo bazo bundela mboka ba mususu mais ba congolais mususu baza ba congolais te na fani na étranger. Alors ezo bloco ezo ça peut bien pour na ko identifier bato. Tant que so ba makamba mboka il faut to so la makamba mboka na ba vrai congolais. Po mutu mso azane Congo Brazza aoya ko ambuye biso mutu mso azana Angola azoko angolais azoko ambuye biso alors Angola ezo bonga bangolais lelo ba osala ba film théâtre la bango zo kota na ba Nollywood biso ba film na biso ya théâtre ezaka na ba site makam pourquoi pas ba film ya théâtre na biso pe lelo et ya rappel le kana kata Welcome TV mutu a produit bango pe azube espace ba film congolaise pe ezo le ka dans l'amiable na calme nyoso tout to ko sala ba bloco mais nyoso tout senga enregistrement na bandeli chef ya communauté congolaise na kati na Angleterre c'est notre ambassadrice maman Marie Naza chef ten le ko la za mwasi ya communauté congolaise na kati na Royaume-Uni. Alors ezo senga na biso to kene ko s'enregistrer. Donc boyebi place ambassade ezali kene ko s'enregistrer nengeza awa élection ezoya biso nyonso na kati ya diaspora pe to ko voter eza bien na biso. To lukaka si tu que non on biso de voter à tété. Atoza British, so ça na doit voter. Atoza Congolais y a papier au changement de nationalité pour voter. Donc ceux qui sont British même et le moment que la sécurité au Botama na Congo. Au cause na draft license na ba commander au Congo, au cause na passeport ne peut pas commander au Congo, ils ont prouvé que aux Congolais. Alors ils ont communiqué au na télémi na mingi parce que na yebi que za pona intérêt na biso. Alors communiqué au na lobby oyo, ils ont mis beka uti na Congo. Donc so mi beka uti na Congo donc cela veut dire que za mi beka uti pas chef de l'état. Donc nazolo balikam au chef de l'état a signé atini to loba, yango nazoloba. Pourquoi nazoloba yango? Pour mutumsu akro bima loba azate. Yango ngai na c'est pas likoloba. Ambassadrice pas ko ya koloba. Il y aura un jour père, il y a père, on encourage à loba, mais le coup là, na kacha terrain en deux na kacha match est comme brutal. Match quoi? Match est comme brutal parce que il faut ça la muta brutal. Voilà. Pour y avoir le kana teva. Donc si on a muta brutalité té, pour le katé, tout le monde a comme bang. Alors muto yo za na souci en mboka na ye, tant match est brutal ayaka. Donc tout ça un moment où tout ça a besoin que biso no surtout to la sécurité za mibali ya solo, tout ça la souci en mboka ya solo, ko bang logo moko té. Basoda balobaka ke no to wa pour nekolo na yo ndima okufa sans intérêt particulier mozo c'est loko parce que olingi moni bato belé bazo supporter
idéologie oyo biso tozala ngo. Alors na ina tanga verset moko biblique avant de kota na masolo parce que nazaka na quelques minutes parce que ba image c'est belé oyo na kolakisa bato bino mona ndenge nini ba osepa na chef de l'état ndenge ba osepa na maman Olive bino mona parce que na Congo tozala plus de 70 millions de Congolais na kati na mboka na biso oyo bazo sepa na mutu moko pour les 2 personnes mais en Angleterre tout le monde nombre sur les 60 000 sur combien. Voilà pourquoi ils ont malamu na tanga verset biblique dans le livre des psaumes, psaume chapitre 133, verset 1er à 3. La Bible dit ceci, psaume 133, verset 1er à 3. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répand sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hernon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Est-ce que l'on va amen et supposali? Amen, amen. Tant de Père Céleste, natiki momo na maboko na yo, pambola mutonyo soazo yoka message oyo, et que Saint-Esprit, et bako simba mitema na bango, bako comprendre les messages dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible dit ceci, il est bon et agréable à des frères de demeurer ensemble. C'est ce que dit la Bible. Il est bon et agréable à des frères de demeurer ensemble. Bible est ajoutée. Et tango batu bavandi ensemble na bomoko. Eza esika wana ke nzambe azoluka neko verser ba bénédiction dans la vie à batu. Amen. Cela veut dire quoi? Si nous sommes unis nous tous, tous ensemble dans l'unité, na bomoko biso nous vandi. Enemité, tulingani na bomoko. Si c'est alors, na kati na biso siko nzambe azotala. Frère wana zangi nini? Sœur wana zangi nini? Eloko ni uzanga na batu oyo. Nzambe abali ko kitsa ba bénédiction kati na biso. Alors qu'est-ce que le diable fait? Le diable azotia division na kati na ba frère, azotia division na kati na ba sœur, pona ke batu ba ya ba koza ba bénédiction na bango te. Alors, ezosenga na biso peuple congolais, il faut totika yoka totika division parce que la division n'est pas de Dieu. Il faut toujours la biso ensemble comme dit la Bible. Et ça recommandation ça mibeko, il y a biso tous ensemble dans l'unité. Biso nous se soutenir ensemble. Bible lobby et si ka batu baza ensemble, batu yosu ba vandi na bomoko ezande esika nzamba zoluka na pambola bontobo. Moto bazali bona pesa yi. Bien mais c'est très important. Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur, nous devons être toujours dans l'unité, tous à la bomoko. Et puis maintenant, que pardonnez-nous les uns les autres. Il faut qu'on y ait pas baninga. Comme je vous dis, pardonnez-nous les uns les autres. Tant que vous avez limbisa mutute, n'engani nzambe na likola olimbisa yo. Limbisa muninga na osora salio mabe. Voilà pourquoi na kati na vie ya mutu, nzamba sala biso ke apesa biso misu na liboso parce que d'autres la liboso. Tant que cela veut dire que l'avenir, il y a mboka na biso, total avenir, qu'est-ce que nous allons faire na fuite na biso. Voilà pourquoi Nzambe a tia biso misu na sima te parce que so na tia biso misu na sima, cela veut dire que nous na makamba sima, na kambakala. Alors aujourd'hui, peuple congolais azozungi la mingi makambu ya kala. Alors nous na makambakala, alors nous allons terre pour zungi asu makambakala te. Nous avons un système, il y a peace and love. Tous en abolingo. Aimez-vous les uns les autres, comme dit la Bible. Tu es bakolingana. Tu es bakozala ensemble, comme dit la Bible. Et ça, ici, tant que vous êtes ensemble, et ça, ici, comme ça, bazulu kandena ko pambola ndeko. Mais la bénédiction, et où t'as qu'attendre bazala bomoko. T'as la nene naza awa. Je suis en train de représenter mon pays. Drapeau mboka nenge zali. Na ko ko le mabe mboka na ngaite. Amen. Alléluia. Il faut dans ça la kaka nyoso. Que mboka na ngai toluka tobongisa et si que ça mabe toluka tobongisa et si que ça botolinga tobongisa alors nazo pesa merci na bandeko on surtout au bazala ki la résistance balobi que non le long ndenge a ton limite comme parti politique tokende combattre na kati na Congo nzambe apambola bino c'est ça mutu azala besoin que tous ensemble bozali awa na kati na Royaume-Uni na groupe na bino bosangana boluki leader boki ensemble bovandi. Travaillons ensemble. Et ça, c'est quand Nzambe a koyeba ko pambola. C'est l'unité, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons être unis. Nous devons être ensemble. Nous devons respecter les autorités de notre pays, comme dit la Bible. Prions aussi pour les autorités de notre pays. C'est ce que nous devons faire.
autorité ya mboka na yo soko ozobondela mpo na ye eza une bénédiction. Voilà pourquoi eza la mutu moko te na mokili oyo abondela mpo na autorité ya mboka na ye nzambe atika ye te. Eza mutu moko te na mokili oyo asipota mboka na ye nzambe atika ye te. Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur, eza bon, il est bon et agréable à des frères de demeurer ensemble. Tant que vous ensemble, nzambe azosunga nzambe azopambola na pamboli basoda na biso ya farde na bosalaki na mosala kitoko bazosala na pamboli bango bomona ba image comment ils ont repoussé le M23. Ils sont en train de travailler pour le pays. Et nous aussi tozomona bien aimé tant ya ko loba loba essayer qui te comme na temps ya ko practice ses amis ndenge balobi oza congolais kende ko s'enregistrer na ambassade na yo to yeba yo pene oza congolais to yeba tant on va dans la réunion na tout na on s'enregistre où est ta carte tu vas dans la réunion tout sur la makamamboka na biso to kotaka ba carte d'identité wana amen pour tout ça on va infiltrer amen les gens qui ne sont pas des Congolais tu vas venir na ensemble ils sont en train de nous embrouiller alors les vrais Congolais baza d'accord na makambo ni osuto au sala un vrai Congolais le bela bana na pesa bino bisa boko tunaye botuna na loja azana east engambe botuna ce n'est pas d'accord avec ce que je suis en train de faire botuna na leki na gisha na King's Cross ce n'est pas d'accord na ba image azomona botuna Charles Mbongo côté Mbongo ce n'est pas na liste ezebele ba texte message ezebele. Beaucoup de gens sont en train de nous supporter, même aussi les gens qui se fassent au bazar, combattre, ils vont supporter biso. Voilà pourquoi bazar n'a rien été. Amen. Même les petits dans la carte de Mathieu, c'est sûr de me supporter. Mais le problème est qu'ils ont peur. Mais alors, bien les autres biso bien à répéter, il est bon et agréable à des frères de demeurer ensemble. Tous à l'ensemble, n'a pas petit journaliste, n'a pas grand journaliste, n'a pas petit monsieur bazar la carte de Mathieu, c'est basala makamna. Tous à l'ensemble, mutuna mutaye apporter le qu'on aille. Asali musa naye, c'est le domaine ya peine naye. Et ça les 50 ans tous ensemble, nzamba zo bako bénir bateau. Et ça les 50 ans ensemble, tous comprendre que non, la recommandation de la Bible, nous devons soutenir les autorités de notre pays. Nous, t'as là, bien aimé, on est dans le gouvernement. Obi na vandi na sali étude Nathalie bateau baza na gouvernement oyo baza na tête ya osakana te mayele ya osakana même na ambassade suka obi kala na ambassade na biso bata mayele soki tembe bandeko boke na ambassade bo vanda bo bono so na bango tout le monde na kata ambassade à sa ambassade banda na sont des intellectuels donc cela veut dire notre chef d'état aza entouré na batama yele makasi. Voilà pourquoi ministère à médias mende ayoki ndenga lobiat. Alobi na milliard d'intellectuels bazo comprendre bazo seka batu musupu bazo yebate. Comment se fait ça? Oh, bah ça va, ce sont des gens très maillés baza na mutu. Au moins ça makambo esprit. Tellement que mutu asala bola mutu. Makama bien leki trop. C'est quoi esprit wana? Et ben nous côté pas bateau, bateau va comment supporter. Si pas vous comprendre, oh mais n'est ni pasteur, à vous supporter gouvernement parce que makamba bien les qui trop et mon naté. Voilà. Na oya l'excès j'ai dit. Na Mbandaka, na Équateur, na Gemena. Donc Équateur mobimba. Bateau na kati Équateur balobi makambu mama sali ba mona nanu te. Amen. Mais pensez pas qu'aucun armée, aucun info. Oui. Autangi pe koura, obimi pe sous-lieutenant. Oui. Mais aux passer. Voilà. Ba José bazaki ba soda, ba soda, ba David bazaki ba soda. Voilà. Et moi to aux passer. Au ça pour mboka te. Au sala. Aucun diplôme non info. Voilà. Obimi pe sous-lieutenant. Ozomona na Mbandaka batwana na sepe na garçon mo lobi. Mbaka mama sali ya akolina Mbandaka et salamana noté. Na Gemena et salamana azolo bango. O bandeko bazala bezo batala ngo bien. So bokoti na YouTube na biso. Donc okoti ozana YouTube obeti TV RDC au moins ba image na biso nyosi ya Welcome TV Obima ou bien gros taper Welcome TV au moins elongi nango Obima na ba nombre de vidéos au cliquer yango au moins na ba message na biso nyosi o ya lelo ekota na butu malgré ndenge za na bato ya mitema na yebite so mitema ndenge ni nzamba limisa bango ba kota na site na ngai ba delete ba site na ba vidéo na nga nyonso tous les 43 vidéos na exana R wana ba delete yango tout
nzamba limbisa bango na bato basali parce que ça na cas na deux personnes on nga pesa puis nombre na ngai frère na biso José na ndeko mo na ntanga comme na été donc frère José asamba na mangimbo na pesa et puis nombre pas bana ko sabilo na ngai na ndeko mo na beaucoup na tanga comme de ça bango mi bale mo na bango asali yango ou bien peut-être mo ka zwaki puis nombre na nga pesa pas mutu mususu mo na bango azui a delete ba biloko na ba vidéo na nga nyoso tout nzamba alimbisa ye na makambo asali na bandeko baozwa image na ngai baochanga na Facebook changer maloba nzambe alimbisa bango mais moi ce que je sais na koti ba vidéo mususu yoko tobi image no ngako tu achanga penza fiche que miblo abela kameta la santé bota doboite yanga na lobby ba loba ka biloko nyoso mutako loba na nzambe alimbisa nzambe alimbisa bango toza na besoin na bino bandeko nyoso ba sala toza na besoin na bino to ya ensemble. Restons toujours ensemble dans l'unité. Quand nous sommes unis, yo fingi miblo, yo fingi mini, tout ça a besoin na yo. Petit osa olimbisi. To limbisi, tout ça a besoin na to vandi pena boye, tant to vendre ça l'émission ça. Et ça la émission mususu. En famille, to. Na ko sala ngote, ba communiquer ça ba petit journaliste. Ba petit journaliste aye avant azolo banaye. Mais le problème c'est quoi? Taba mon petit journaliste azo pesa communiquer ana. Batouana isusu mususu baza contre ye ba luka basala tout que petona za parce que so ba petona baza na télévision baza succès na bango na ndenge na bango baza succès ba ye bana po za musala na bango il y a des journalistes na ka écoute mawa mama ka tinde ninga test abi il faut za la jeunesse à Congo maintenant la jeunesse à Congo tende ni ba jeunesse mo ba yezate bazo bangsa bango so ba ko ba obeta bango bato ba ko bangate petit na match ya ko lo banaye petit na musu ako lo banaye mais le problème c'est quoi ce ka hier ba no sala be mission na ye pour au sala be mission na bono za succès bato ba komi contre ye ndenge ba ko balinga Congo te o balinga Congo ndenge ba komi contre yo mais là bazo bosa na ko za guerrier ya danse parce que la minute e komi système ba yebi ngate ba mona nga me ba yebi la minute e komi système ba guerrier donc e komi na likambu ya jalousie ne koti makasi jalousie koti makasi kala lelo rebisa na ka imawa obi babenga collabote yo mo to ndimi yango ko nandimi ka collabote na albiki no na king bango ba banda idako ba bandi mais obi ke na vandi to vandi na réunion mo ko lobi ondenge ni nazo ba aza chef aza roi ya ba traite ngala est ngala ba na za roi ba traite a changé malo ngala bi na za roi ba traite siko traite ngabi traite ni non collabore donc collabore si traite abi ote ya zo lo baza roi na biso donc c'est que bango baza ba traite bango baza ba traite baza na bango ba traite facile ngasiko na bimi chef na bango allez yango mo ba bunisanga siko ba bunisanga bonga za na comme siko chef na bango donc cela veut dire que la chef moko atinda ka bango siko chef moko bimi aleki bango et comme pesa bango passe donc cela veut dire bien aimé naza king ya collabo bino bondimi na ndimi yango na collabo na mboka na voilà nazo pesa communiquer et ou c'est pas mukonzi ya mboka il faut la fier communiquer ou c'est pas ya chef akoya ya communauté té voilà et ou c'est pas ya mukonzi ya mboka donc il fallait que non maman ambassadrice ya leka mais aza busy abi papa le ko la chaîne kaza moko balanda nena pesa plus de 10 millions de personnes balanda voilà et puis quand on a YouTube c'est la fière et l'équipe mongote vous avez ça communiquer mukonza mboka tindi basolo bala batangete bible le bible ko fana ba grand kasi ndebe le bible kasi na ko fana na ba grand ngolu kasi te yango na lobi communiquer nazo pesa eza communauté te mute komi eza mukonzi ya mboka na biso mutu apesi mibeko wana ndenge eza na wana supérieur yo ba osa enregistré te mais ba ko yebele etalio il aurait un jour on a besoin pour ba yeba yo parce que comme à un moment tellement que ba mbuyeme comme trop na ba meeting te ba na retourna l'axa carte na yo carte on a enregistrement ceux qui carte on est zate on va na biso ça pété bon yango de senga eza malamu pona biso ba na biso ba otanga awa bah on a besoin de faire qui ne ko s'investir et ko aider bango bien aimé ordre et bandaka na biso moko ya mwana zo senga na congolais tout o azo ka message na biso tozala na bomoko to lingana to ba ko salisana to ba ko se soutenir to limbisana ba petit ba jeunesse botika bango ba ya basala mission na bango calmement bazo ba 16 na bango na calme parce que et ça la bango siko on est passé et pourtant ngana za pour rien ngana on senga bino nyonso tout